MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous bambote na bino nyonso oyo bolingaka nga Sylvie Bahati bambote na bino nyonso babone na biso ya MJ Télévision bambote na bandeko na nga nyonso oyo bazali na Paris wana moni Blaise Bokechu mwana papa na biso et prophète Emmanuel Dodi bambote belé bambote na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja motema papa Misha bambote na bino merci na ndenge boza ebele mpona kolanda émission oyo babino bandeko bolanda biso oyo nanu bosabone te bomeka vraiment bosabone ntango olanda émission ocliquer moi j'aime que ça la bien moi commentaire que ça la bien yo nanu osabone te en tout cas bosabone sans plus tarder très chers internautes bosute na spot na biso ya MJ Télévision pour essayer ça ye moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja c'est parti en image et on se retrouve tout juste après. MJTV vitesse wapi abonnez-vous De retour sur ce plateau de notre émission Analyse populaire il y a les lots. Nazai kuna courage ya présenter émission OT, nazai na courage ya ça l'analyse OT. Mais tu na bimia pour ça analyse parce que méchant et l'équipe. Bandeko biso so toyebi Koffi Olomide qui est Koffi Olomide Aoutina Rokokisa 40 ans depuis banda carrière musicale depuis album na liboso Ngunda ti lelo légende 40 ans et Koffi Olomide aza légende ya musique congolaise Koffi Olomide aza parmi ba icône ya mboka na biso Congo tamba otanga Congo baomona mama Koffi Olomide to baotanga ba lisa Congo baomona ba Koffi Olomide ba papa Wemba ba King Kester emene ya mais chose grave eza un clic ya ba journaliste moko boye bango donc bazwa na bango donc komba Koffi ekoma nango donc bilei na bango se batangi komba Koffi te barolia te se batangi komba Koffi te baromela te se batangi komba Koffi te basi baolinga bango te bandeko bokende wapi lokwa na banana na yo mutalikasu toyeba oza musicien obimisa position de tir esimba te okoti na comédie na papa esimbi te nani lelo koma analyste siko ki analyste non solo on a malembe papa yo yaka bemba bo bana otanga komba Koffi bo bana okota vie privée à Koffi bo landela kaye Koffi alataki nini ataki nini na sa pantalon non eza bien te Koffi c'est un père de famille donc vira mwatali abi non trop c'est trop non tout ça makambo il faut na mema makambo na justice pour azotala bana na ye kuna ba komi ko pesa ba rapport tout le temps papa ndenge nini yo boye leta makambo toyoki donc mukino sa comme si kombo ya Koffi ekomi nango kombo mo boye lokwa akoma ya mwana muki ya bébé Chanda oye liboso caméra na obandi ko finga Koffi Olomide nde Koffi alobi c'est fini la récréation je crois atangaki mo Koffi Olomide atangi ba kombo ya ba chroniqueur ba otanga su kombo na ete soko meki prison makala abanana na tilokole yo oza profali mon Dieu c'est le profali papa journaliste azaka
au milieu du village. Aux a quoi église. Église est ça au milieu du village. Donc, yo posa journaliste, lukaka oza la pona ba mission sur lukate que nazaka pona mutuboye, pona fali non. Entendez ce qu'on veut si crédibilité na onati lokole. Nati lokole ko tanga su ko mwa kofite, ko fi abona yi. Aboyi. Eza boyi ki o légende kuna se combien de vies dans mutalo bela su ko mwa kofite. Mutalikas ko tanga ko mwa kofite. Ken piana. Su ki sala ko mwa kofite. Oh Vincent Louise, ceux qui sont à Congo ya Kofi. Ceux qui sont à Congo à Kofi. Hein? Et ça le roi, nous tous abonnés na ba famille, ba papa abotio, papa za na moi standard kwa za bana, maman zota mwana nzela boy, oyo ka OK bo ki ba otanga ko mobile na ozongi ko mobile no mobile no saki bo o azongi saki bo e ya malamu te so to otanga ko mba Kofi to tanga Kofi ko mba Kofi par rapport ba œuvre na et non ko kota vie privée Kofi. Kofi aza mukolo, aza responsable, ana droit ya sa vie dans le calme. Boko Ernest te ko kota bolo ba mabe pona Kofi, o Kofi asali boy, etali bino te, etali bino ata mukiete. Kofi alinga sindi te, etali bino te, eza vie privée ya Kofi Olomide. Ya Kofi Olomide, premièrement, les singane na zabo na reconnaître à Kofi aza icône ya musique congolaise. Kofi biso to ba no yoke depuis to aba mikie, ba 6 ans na ba no ka Kofi. Ti lelo na yoka Kofi. Tous les jours na yoka Kofi na téléphone na la. Na yoka Kofi tous les jours. Et puis nous na ba autorité mboka na biso Congo. Na bo mekana ko sala ke ba artiste na biso na ba to ba Kofi to meka ko valoriser bango, to meka ko valoriser bango. Jamais to yoka ke OK bo kuna ba tanga ko Kofi na mabe, bozi bo vai na bino bozo seka na bino pe bato ya ba nini, ya ba page ya nini, ya ba réseaux sociaux. Bozo titre mo bo journaliste mo bo afingi so e Kofi alozi o chango wana bozo seka bozo sa non tondi ma batu tangu bazana no envie dani chimanga tondi ma batu tangu azana envie tozela teke mutu so akufi akoye mutu malamu ne papa emba tangu azaki envie batu bande konzima ete ton papa emba kufi papa emba komi mutu malamu pona mutu nyonso tomona on pe na Côte d'Ivoire et sama ke pande ona biso DJ Arafat a passé un moment difficile, monté à Bandeko na Côte d'Ivoire. Et puis, l'artiste et musicien sont à Abidjan, à boycotter qui est, voire même à concert, à Bandeko pour se produire. Mais tant Arafat a Koufi. Comme Arafat, c'est Ange Didier ou on repose en paix. Arafat, Arafat, non. Bino bato bo luka liwa ya Kofi bato bozo luka liwa Kofi bino mo nde boko kufa parce que mo Kofi ayemba na album a die voix tout ba benga kaliwa ba kufa kate ba benga liwa ba kufa te donc azana si makasi méchant ya madepo na nati lokole mutalikasu lukana ozonga nde ozala kala position de tir wana obligisa que ça la succès au soukaka un album moi tu le loka suko se produire tozana na ba Kampala kuna Uganda yoka matolo na matolo mutalikasu matolo sa matolo yo ndoza bosota nkombo Kofi o futa ndaku te o lesa mwasi na ote o tangisa bana na ote eza yo ken piano se boten nkombo Kofi te lokolia te pour le capé va siger musu pour le capé va siger musu ba jibe baza ba bimisi ba album bo beta pata masula ba album no ba bal des matchs hein bino ka Kofi vous avez besoin de mettre fin à vie na ye non donc Kofi soki a sali pe en lettre ana tinde pas procureur général parce que à moni trop c'est trop a coquine elle a copie l'issue donc tout mécana nous vraiment pour changer bande pour nga ba producteur donc tout mécana vraiment pour changer tant artiste ça ma maman là muto ndimaka et tout c'est là que jour artiste au coup artiste ko mala non biloko wana te donc tout mécana vraiment pour changer bande ko bozo tant ça pour moi Kofi na ba réseaux sociaux bo la de la vie na e botika arrêtez Kofi za muninga na binoté tant ami benga ka patron musique congolaise abenga ngona kamba te za et sa réalité. Il est bel et bien le patron de la musique congolaise, Kofi Olomide Bada. La preuve, les gens dans un marché de disques, Bino Mobozo Yo, Kabalize Watuko, Pont Rouge, Julie Kez.
nati lokole nekana ko changer et puis ba audio yo tindaki wana ba audio yo ezo circuler na réseaux sociaux en tant qu'intellectuel journaliste renommé jamais prêt pour tenir ba propos wana non et non arrêtez s'il vous plaît. Kofi n'est pas votre ami. Kofi est un camarade de l'unité. Kofi c'est un père de famille. Kofi est un icône de la musique congolaise. Totika quand totika vivre, totika sa vie na e, muto se réjouir na sa vie na e calmement. Hein? Artiste ni yango o abanda ko beta depuis ba année 80 lelo. Ba otanga toujours combo na e. Je crois que Kofi a yé moko na génération na e. Ko ba nyoka longo so che bano amike ba okolo otunye nyoka longo. Ba yebi so ke ba yebi nyoka longo. Et ara papa biso question a kufa pe à son âme. So me ko tu n'es pas moi muki a lobi boy. A biso a ebiete. Mais Kofi, nga même bana moi na nga za nani. Na moi na nga za 7 ans. So na tunira Kofi. Na ko za photo ka na téléphone na tiena tu oh nani. Ah bamba Kofi Olomide. Kofi Olomide. Maman c'est l'icône de la musique congolaise. Ozomona. Donc Kofi aza de génération en génération amona lobara ne ba viera moyo wa de génération en génération n'ébité depuis toi ba mikie tozo kola ba les bambé la bandal ti lelo to kombo to rara Kofi bino ba artiste na bino bo beta tolo na artiste na bino wa lesra bino na afuta bino wa tinda bino bo finga Kofi artiste na tanga koma na 67 ans âge Kofi azalango. Est-ce que vous avez un succès Kofi Azalango? Bon, dis ma paix, mon petit. Bon, dis ma paix, Batiste. Oh, 40 ans Kofi Azalango, 40 ans de carrière na yé. De quoi banda? L'album est ça la succès. Album mon côté na no irata. Donc l'album yo c'est Simba nango kake Simba. La preuve on est bien mo moni les gens les ont cartonné. Hein? Bien mo moni bo sentir vraiment ba chant. Moutabo et Moulora Kofi, au comparé na nani. Au comparé na nani. Kofi a raison à citer par Bakomo la mino, sali bien da citer Bakomo la mino, Vincent Chiluizi, Moudalikasu, Kop na yo et Sili. Nati lokole, kotanga su kombo Kofi te. Donc ozana embargo, ultimatum. Et c'est quoi? Oro mekaka ko citer kombo Kofi. Makale seni et yambio, Makale yambio. Kofi a n'importe qui te. Et puis Tobo sanke Kofi as ambassadeur de la culture congolaise. Donc président de la République, président Fachi, azo reconnaître Kofi comme ambassadeur. Pourquoi pas yo Mbutalikasu, pourquoi pas yo Ken Piana, pourquoi pas yo Nati Lokole, hein? Moutura bino afuta bino mbongo wala tina bino finga Kofi azaka na travailleur et pas Kofi. Kofi afunda tata na ye na mama na ye. Kofi afunda tata na mama na ye. Donc écart ya moulai banda le na ba écart ya moulai banda le lotilo akokana na Kofi te. Pona ajo Kofi aza na 67 ans artiste na bino ana so akomi na 67 ans bat ba obosa na ye bat ba obosa ni bat ba chesu kate ba lobele sute aussi la penza aussi la lokwa mungu ya kacha biloko obuya. Donc ba Kofi et ba Kofi fi tous a distraité besoin temps vraiment besoin temps il y a pour consommer album na bino les gens pour normalement la distraction za trop ba linga ba simbisa Kofi touche album yo kanate album là ba blo moi bongo non beaucoup si pour les gens de SND mami la preuve année que Kofi azana mission liboso o azwa disque d'or certifié na Snap. Hein? Kofi ça monter pour faire n'importe quitté aux zangi di kamoloba aux zangi analyse au sala zwambanga na okanga lobela tama mo ba élection oye ata okata na ba yolo na ba kapela na obali ko interviewer bato bateka ba ngulu ole ke ova na oma Kofi fiante Kofi un camarade na bino muninga bino bozonga na pe batte bozonga na batu surtout yo Mbutalikasu ndo pesa nga kanda moko sakana na kombo Kofi o pesa nga kanda makasi yo mo bebisa carrière na yo oboma carrière na yo Mbutalikasu
obimisa position de tir kuno kendaka osimbi kisi kisi osali succès esimbi te obandi na comédie esimbi te yo alokomi analyste okombo nani ya kofika na monoko na baanalyse na salité baanalyse solo bokotanga bakombo mosusu te Comment les gens n'aiment mêler l'album na bine bosuki bayinya kofi bosambwe donc artiste musicien nyonso batikali tant chroniqueur aleki na télévision lobi mabe pona yo justice samboka na biso Congo ezosala osali nde Kofi Olomide nde asali Kofi amoni que trop c'est trop boza ba père de famille boza ba mère de famille tant mutu mo ba komo ya azokota na vie privée na yo il faut ko lukani ko recadrer ye ko zongisa ye na nzela babi avolongola la poti na lisu na lisu muninga bandana kolongwa poti na lisu na yo moko bandana kolongwa poti na lisu na yo moko banda ko ngapoti na lisu na omoko avant banda ko landela vie privée à Kofi yo mo tala na vie na yo otali vie na otali est-ce que ngambu tali kasu na tambola bien nga ken piana est-ce que na exemple donc c'est un peu ça ceux qui vraiment bande on a ba chroniqueur bokomi ko tia ba mission so mal à l'aise donc eza kitoko ata mukiete eza kitoko te ceux biso to valoriser ba artiste biso te bana ntu ba valoriser bango hein tala na nesi album na Kofi Olomide baza en featuring na Félix Oise quoi ba sa ni na ba single na bango au pire au moins était que Kofi na Félix Oise quoi baza quand même à féliciter bazong si biso lisusu na featuring au papa emba basa ki na Kofi Olomide waiko donc musique esengane bongo unité faut ezala po baba l'union fait la force so biso ba chroniqueur to komi ko kabola ba musicien to komo penisa moto na kati ya musique wala biso monde to boma na musique na biso tozo boma ngo sans le savoir baba ko Oise kwa na Kofi bakoloba na kate boye na boye lelo bangwana baza en studio bangwana bakomi bazo travailler en commun encore na sepela ina moni conférence de presse mo Kofi basaki na Oise kwa bambale balati teninde moko babubu o sentir que baza vraiment bomoko et puis album wana na nous o ba single wana o baza na go au pire wana naza sûr que il faut cartonner pour le quand même parce que Kofi ebi Kofi azamu moko alinga musala Kofi Olomide donc ami pesaka pona musala na ye ya musique a se donaka vraiment corps âme et esprit na mobimba batusu babina nga babi o bati ndeni yepe Kofi akomika likambu mukebo efalanda likambu mukefo akota oui et ça la passité on nous offandi kabo o kaka kombo na o la mkantongo zu téléphone bo se connecter peut-être Kofi ko za na besoin sous asola na Saint James kunanda za na France asola na Del Piro asola na Didiston asola na Minuna Rocky akota wa ba omona mutu mo bazo finga mutu mo bazo ba mabe po na famille na mutu mo bazo ba mabe po na ba musicien na non o silika za na droit azape mutu fa silika. Donc, naza pour Kofi Olomide, naza pour Kofi Olomide na décision azui pour na chroniqueur atengi ba kombona o akomeka ake makala prison ekoyambaye. Prison koyambaye oui. Ezaka pona Kofi te. Même ba artiste mususu bo sande Kofi asali. Oyo le kan télévision alobi ma bepo no afingi a côté vie privée na yo, doza muta ko saisir na justice. Trop c'est trop comme il na bamboka msuto omona artiste et musicien de balengela bango donc baza ba intouchable ma biso akuko etali ata mutu te donc mutu aleka na télévision abandi ko finga abandi ko loba bo abandi ko ba n'importe quoi na kombo ya nani ya Kofi na kombo ya JB na kombo ya Wera mais baba papa te baba père de famille avant baza ba musicien baza na ba papa ba père de famille ba na basi ba na bana nga kuno esa na ba Kofi ete o bolanda la mincho ba Kofi
Donc, vous a distraité. Pour objectif à confier ça, après les gens d'eau, on va mettre un stade de France. Je crois que Céline Dion nous a invité. On a parmi les invités à confier dans le stade de France. Donc, nous avons mettre un bilot martyr. Confier à cette fois-ci stade de France. Dani tu m'as surpris le 31 décembre Kofi Olomide Nanani, na Stade de France. Le 31 décembre 2024. Céline Dion invité. Céline Dion a idole à Cindy Leker. Boyemo Cindy Leker dans Katakunga. Ah, la journée zalate. Eh ha, les années tension. Il ne fallait pas annoncer ça de France. Tension. Quand nous avons un projet à Stade de France, on réalise. Et puis Stade de France, on a réussi parce que on a musiciens, artistes et musiciens Congo, mais il y a Afrique mobile. Afrique centrale, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal. Au moins, comment respecter Kofi, comment valoriser la musique à Kofi Olomide. Sauf que dans Abidjan, autant que combat Kofi mais autant que combat artiste, la preuve année, musique à Kofi n'a fait et ça a raté. Ok, na boîte, Oyoka Kofi, partout Oyoka Kofi Kofi. Par Kofi Akalada tire le bêta macaque. Les gens les gens vraiment la bêta na solo na ngoma les gens. Comme trop ça au robin ça bombe nze mo so kitoko mo. Let's go catch it. Ba nze mo so kitoko ya mabe zate ngabi yo vie likamni nyango boye. Viens les caminer en haut, viens à comme une souka autoni, viens ngada etoni, viens. Et puis bah clip wana viens non. N'évitez. Mais quand même Kofi a félicité Dani Chimanga parce que lobby Kofi a foutu à musicienne hier, a foutu à musicienne, kuna nda kuna mon fléri. Artiste ni à sa sala. Ba musicienne no beta kama tolo mais Kofi penda bimisiko, ba fait musicienne mo doit faire. Bah, 3 feuilles. C'est ça mon orchestre. Ma tout le monde n'aura pas Kofi Olomide, tout le monde aura la quartier la terre. Hein? Donc, tu as vraiment la analyse de biso, tu as chuter, Baldeko, Oazamato Yoka, Nati Lokole, Ken Piana, Vincent Chiluizi. Mutalikasu Oazamato ya koyoka ayoka pourquoi Kofi otanga mosulté na ba analyste na bino bosukisa Kofi asa ko ici déjà ultimatum wa ko meka na kombo na e que les prisons et puis pour vivre et ça passe trop c'est trop tokomina suka analyse populaire na biso na pesi merci na bino nyoso bolanda ki biso merci na bagolwa tuka ne Dani Chimanga lobaka merci na ba warrior merci na ba spiritas merci ba album na bino za marché des disques za ba plateforme ici à téléchargement bozwa vraiment temps ya ko consommer yango bo consommer légende boyoka Badema ya papa chéri Binadama boyoka en formule il a fallu Poupa, Boyoka album tout en tout cas Boyoka légende déjà wana Julie respective lango ezali en tout cas merci beaucoup merci na bino nyoso bolinganga Sibibati merci na la première dame d'Orléans maman Mami Wanja en tout cas bandeko nyonso ya Poto Blaise Boketu kwa Mishaka Ogaland Lor Erki Bangwa tout doit vraiment temps ya ko soutenir ba artiste na biso to soutenir ba œuvre na bango pour ekende liboso sans biso ba artiste na biso ba kozate donc tant que yoka ba nzembo na bango tozala pe na moi respect moko moi considération envers bango et ko sala vraiment très bien Tokomi na suka merci na Olivier Lowango o azaki derrière la caméra merci na Dani Chimanga papa na Darby Olivier Lowango papa na Jérémy na Niela Bossala merci beaucoup merci na la première dame d'Orléans maman Mami Wanja merci na bino nyoso bolanda ki biso ngala bino tokuta mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire bye bye MJTV Sambara Kolima Zapata Bila Kolikobo Sambara
Golima Zapata, vraiment bon s'abonner. Samara Golima Zapata bina kolikobo. Samara Golima Zapata, MJTV, Samara Golima Zapata, mami wanza. Yoga, mami wanza. Dani Timanga, vrai no, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.